La nana bokebi nyonso ezo continuer bien mes films na biso ezo continuer oh ils allaient bien mes deuxième partie 100 days in the jungle 100 jours dans la jungle deuxième partie ezo kendi bien mes malembe to yebite mes ezo kele ti wapi mais dis-moi bien mais to moni te moi mobali yo Boum, na mwana mwasi o deme bakati si na ngambo musu me balobete bango ba traverser rivière ya sans retour sans qu'on la cérémonie sans qu'on la sacrifice donc il a fait bon et bon on ça te kufa est-ce que c'est seul to teto bien ndenge kaza lakini nakati ba croyance na bango na na boke minyoso deme yo siko problème c'est deme à comprendre anglais mon ndambo mais problème c'est alobaka nde anglais pe malamu vraiment te mais ameka moi muke mais na mboka na to wutu bien mais kuna donc quelques batuka ndamba yebi moi anglais presque bon nous ba munoka mboka wana ezala qui dépasse là boke minyoso ah bien mais demain comme peut là la coachila moi pour moi tout na lipeka il ngai ko lobani au juste bien ezala ka sinde ba totambola ba ami bon va se fatiguer du fait que comme yazala ka moi la ndebo makoleza kini nani la ndebo boke minyoso a cheki mo munduki bebe la nda mon bala tombe le longwe pardon comment on a mis sauté tous on a mis sauté on m'a bêté tous on ndeka lisungi ngai pe na zanka lisungi boba ngate nazali chasseur bon où tu api ba créatif mo que trash bala ba kanga biso bala ba utiliser biso pour na sacrifice na bango ba toi kanga bi maneti ba il faut ça ba tomboka katanga wana oui oui katanga oui mboka katanga wana oh Katanga people, yes. Oui, batembo wa katanga. Ça va sikoyo. You are safe. Vous allez sauver. Vous assure. Where are you from? Bon tu wapi? Yo uta wapi? I'm from Lagos. Na uta Lagos. Na Nigeria. Yaka. Na ko me mayoti na sonzela. Ya ozonga na Lagos. You know Lagos? Oyebi Lagos. Yaka boy. Na yebi. Zela mamke. Eh, chérie. Oh, a combien chérie? Ani me mbiso na Lagos. Yaka boy. Boya la na boke binyoso akoma benga chérie yaka zo me psele kodon ba lingani déjà yaka ba bete mboka bato village to mona kuna place ba sacrifice bato comme na mboka na comme na katanga mais bien ko confondre tena katanga o ya RDC o ya province kwa zaga moi village mo muke village katanga oh mais Pierre quel faut rapport tu na kuna mutu maza bete na porte lana boke binyoso ayeko funga la porte tremblement mais fantôme mutakufa na moni mutakufa la porte kete la yo brume akufa mutakufa brume ke funga la porte brume te il est solo na zobanga yo obanga ni ngona obonga eh ça va o patona obanga ayeko bembe afongoli porte kimi mbangu la na boke binyoso yo ne qu'est-ce qui se passe Ninengo. Oh yo Brume. Brume yo za viva. Donc yo pas Chapaki. Brume za viva. Mais ngana se Chapaki. Mais na za kenkie. Wow, zambela ngai la nebo. Ndeko na ngai yo za viva. Oh petit frère na ngai. Oh. Nanda. Ne zongi mama. Oh na zongi. Bien mais Brume zongi zamba zango. Toko tanaka to seri to sona mamko ya kambango bien Bruma zo bien na image moi ya zamba bien ba uti na kata zamba kuna asali 100 jours na kata ja anglais o sunana comme na ideme moi ça suinga yi deme pe yaki bien na ayela Lagos deme bien alongwe na zamba na kuna na village na uti na village Katanga na bazogi bien na Lagos ezo ke wapi ti wapi bien ti wapi 100 days in the jungle 100 jours dans la jungle. Oh, That's my story. papa, il y a une histoire na ngai. Papa, na ebiso te Bruma kozonga, n'est-ce pas? Oui, olobaki yango kasi pona ngai. For him was a terrible ordeal. Vous mama ko yebeta ya kuba ezaki terrible. But I'm alive today. C'est là vivant parce que moi na moi c'est parce que ngai. I have my family. Et puis vraiment ko ezaka ngola nzambe pesa pona moi na moi c'est odeme to mona odeme merci beaucoup. Come on, my dear. Yaka masha yaka bomona moi si. Abengi deme. Bless you. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo deme. Ah pambola merci beaucoup. Isn't it wonderful? Oh
Ok, c'est ça merveilleuse, oui, c'est merveilleuse. Oh, un Were mais you able to gather any? est-ce que soit qui moi information par renseignement sur nana linga bomisa yo Tony? No. Te na correcte au salango. Or God talking while in the cage. Vraiment to zaki na kata prison, cage. Actually, the target. En fait, baloyi tenga zaki cible na bango. Ba vuluaki bango ba bomangai. But according to one of Kasi c'est le moko na bango. there is a middleman that was Ezali na kombo mwana ko lobeza na catch As a wana. matter of fact, En fait, the police picked up la police kanaki chief indika. for interrogation. Batu na mo There mituna. was no substantial evidence to nail them. Kasi comme preuve ezalaki te batiki na bango ye. I strongly suspect. Na liko suspecter chief indika. Since the police could, failed to. Dès que police est échoué ko kanga ye. I suggest we confront him. Na ko suggérer tout affronter sikoyo. From his first attack. OK? Pour te yaki ko mekana Is it attaque no. really necessary? Est-ce que c'est nécessaire makasi? Oui, c'est nécessaire. I mean, Non non. stalled for the attacks. Biso pe photo I still don't think Chief Indika is je ne pense pas que chief indika ça c'est comme yes, nyonso. he had a shouting palsy. Do you find? Oui, mais ayaki to tourner ko solane avant biso bima wana chief indika ko akoza na tena c'est comme nyonso. Just don't get it. Oh vie ozo comprendre te. Get it. Ozo comprendre te. It's coming to make peace. Ndela yaki ko sala kimia na biso ko bonsala biso ezalaka pas distraire biso. A kind of swagger. Ezala neta yako meka ko distraire biso to mana neta sana malamu. Because the more I think about Ozo la raison voilà ngai pe de plus appeler nazo kata makambo. Nazo za très convaincu te chief indika chaki musapile na kata makambo nyonso. Nazo yeba se oui papa. let's go. Moi ngate ma tokeni. Ah ça to hôtel ngo. To hôtel. Ah. Lana boke binyoso. Oh. Ok, t'es matin. Et ça qui n'est pas passé. Bien, mais ok, les tuyaux apogiste. Chief Okito, Chief Okito. what do I stand to? Nako gagné nini information na boma. Mwana yo vraiment bruma zali pe presque mwana ngai na ko gagné nini ngo yebisa ngai. Don't feed me with that Ko bullshit. sanga tena babuzo ba ono yebisa ngai Chief Indika. You have always seen my son, Yo mwana toujours mwana nga bruma lokola ennemi na yo. and the recent clash you had with him was all. Et pour ba trouble na bien zali kaka nyoso o soa ya suka tombola ma kasi contre ye. Na yebi malamu. Of course, you know it's not true. Oyebisa solo te. Disagreement with him is not. Ngai désaccord na ngai na ezaki à propos ya ba ezaki na kati ya ba faire. That's all. Ezaki personnel te ezaki na kati ya ba faire. You can see only Okoki koloba nyonso koloba na Chief Indika. one you. Kasi na ye kobendo matoi. Chief Indika. Tika attaque oyo ezala ya liboso mpe ya suka. Honest, Honnêtement. because Po ete I'll be forced to open nakozala force ya kofongola sikoyo miso na ngai natala elo malamu. what that means. Oyebi elingi eloba nini? Look into my eyeball. Tala miso na ngai vraimen. You will not like Okosepela na ngai susu te soki nasali na soki nga mpe na agir. Okosepela na style na ngai te Chief Indika. Na bana ozo comprendre nini naloba. if you dare me. Soko meki ngai, soko oze ngai. Ha, Your word okosepela na ngai te. is enough for the world. Nayebi si yo na ye obendo matoi. Na nayebi oke Chief Indika tika yo wana. Buzoba, buzoba. Nabenda mwa pipe na ngai oyo. Mwa cigare na ngai, plutôt mwa cigare na ngai sunga ngai. Sia. Papa benda ye mwa cigare na ye abimisa ta milinga. Buzoba Chief. Quite a lot of different Ouais, vraiment, ozomona? Non, attends, yo. Pronom ezali les 9 parties du discours. Pronom, verbe, adjectif, score. Nababi, non ezali non ezali non ya mutu, place ou bien te nalobaki bonté. Nababi non, ezali un mot qui désigne une personne, Places of une place, un lieu ou bien mutu za mutu. Oh, ezali place et puis ma place est belé. OK? Ça va la comprendre. talk about now, it's different from a point. Oh, ezali non. So lobi non ezali oh. I'm very much impressed. Nazo impressionné ma carte ya azo améliorer vraiment mon anglais là. Oui. That's wrong. Bon papa merci. Baloba bon côté. Prochainement le bête merci beaucoup papa. Thank you very much. Merci beaucoup papa. OK, ça va dans salango. Merci beaucoup papa. OK, bravo. Very, very much. Naza vraiment impressionné. Papa. Au coin du matin vraiment soit qui 70%. English essay test. Na interrogation en anglais nazo pesa rien. Vous m'en avez flatté ma casse papa. Check it out. Eh papa tell na comment bisa moi ma casse mon anglais. No, you don't have to be. Obi vraiment. En de toute façon, Come and refill my glass. il y a quand on sera sur vers un agi. You to refill more Chez la ngaso ji moko boya fu ya ba fu ya kitoko. yesterday, please. OK?
La na boke binyoso. Papa tindi mwana mwasa ke tchela ebe ji. Na verre wana toni c'est ngo ji ya ba fruit. Papa tike papa ni ngo tike kidiba bwe. Te. Moi mwana mwasi na te na dawata la ngaka. Te papa isa na lobeto moni makamba mwa kitoke pala. Mwana ngai. Papa c'est kala. Ye bisanga ngolo bango soso. Aza di moi aza kitoko zotala ka simo zotala ka sima za kitoko. Tala za kitoko za bien oh. Moi mwana zolo baza bien bazotala maboko na aza bien. O sala di moi ronde bon aza bien boy aza bien. Eli koloba ni logiste. Aza bien mais o sala di moi ronde bon ouh. Aza bien. Joe Goglo na Saint-Jean to la ndezo continuer. Oh il faut mettre kitoko makasi yo. La nana boke bien moi ça se faire. Kotindanga te papa, kotindanga te mama, Selisa de me. Non là ni nango. Oh. Ni nango. Papa, mais papa me kika boji mais la nana boke binyoso. Libu me bandi ko déranger. Mais ni nango. Benga docteur sikoyo. Moi moi c'est bien maquillé ça l'appelle. Si vous me dites papa. Oh, azui be me téléphone bangu. Ah benga donc. Papa ko ça boité ko papa. Papa. Docteur ça bon. Docteur. Papa. Ça va. J'ai jure na comment Zambé na ko boma été. Ngana poisonnaki basanga na été. Siko na sala yango. Na sala yango. Le bien docteur le bête a couffé na poison. Ce qu'on a ni à poison là qui. Yom te pesa que vers réagir. On dit on a gagné. Na ebi de même là mon monsieur yo comme raté. Comme encore te la été. Comme raté bo si o meki yo. Na na sali bo de me bomier. Kangamba na yo. OK, combien écoutez. Ah. S'il vous plaît, on vient. Na bonde na jira comme azami la boma qui papa la beauté. Ngam na pesa qui est masanga mais ngate na poisson qui masanga wana solo. Ça va. O poisson qui masanga na été Nandi melio. Nebi yo sala kangote. Na tena ndeni yo ko convaincre la police de yetu ndo sala kango. Ndeno ko convaincre ngo. OK? Bume. Na jira na comme Zambie ya solo. Yoka deme. Et ça passe par on dit ma femme. Yo te propela qui est jina ya mela. Yo nim to ça comme. Si qu'on deni poison ko na kata ji parce que docteur le mettre mail. Oyebite. Yoka madame. Il fallait oyeba. Ndimela nga bume ya solo vanga tena bomai papa na mino. Sala nga ngana ndimela yo. Na yebite na bomai papa na ngai. Oui. Ya solo boyo ngamba pardon. Bien mais moi la bonne ndimela pardon na bomba tete. Ngata na bomba kia solo. Yo. Oko futa bana nyozo sali yo. Bien mais ovia tomboki makasi. Bien ba bomi papa na biso papa biso akufi mais akufi na poison. Ba bi ji wana meli ezaki na poison. Mais muto kana ko chela eji yango mwana mwasi odeme. Tebi bi wana budeme ezaki mwana mwasi mo malamu. Ayemba kitoko. Auti na village, auti na mboka. Na kata mboka na Katanga place autaki. Mais bien abimi siko na ville na Lagos. Ba problème ba Nicolanda est partout. Ezaki de passi. Mwana mwasi azali orpheline, asa seul au monde. Alobaki na ngone na solo. Landa boke binyoso. André nganga to landa la boke binyoso. Sandra je peux to landa. Moi mwana mwasi wana. Wapi deme na mona été. Wapi ye? Peut-être azali kolokuna. Landa boke binyoso bazo luka mwana mwasi wana. Oh. Et la police zo luka epo tout ne mo mituna mazawa pengo. Bume. Nazo mona été. Ko yebisa to kimisie. Oh bani yango yo. Luka est partout. Na luki partout. Azate. Wapiye. Azaki anandaku. Wapiye sikoni. Awuti mazaki awa. Landa boke binyoso. Dema sama na susi akimi to wape. Akimi to ni Nzambe na ngai landa. Mama yule mbele matete dola na boke binyoso. Mama na Gaila Medina motema ya tonton Marc Sekumba. Koto bele mea niko kimba. Mbangu bwil. Bele koto deme atimbi mbangu. Kimba. Bro. Bwil la na boke binyoso. Bele deme ba niko kimba.
Bime deme akimi la na boke binyoso. Akimi mbangu. Abi nake kota la na bime lupango. Biba ndeke bazaki bazo bouger. Lupango ya babrume yango yo. Bime la na boke binyoso. Landa ndako zaki ya bien ya kitoko vraiment. Papa ya bruma zaki na mbongo ebele. Bazaki na bango bien. Na bandeke bazana bazokima na bango te. Na ndeke moko domisi. Mbote monsieur. Pierre, comment ça va? Ça va bien? Et pourtant nous allons prendre sur le nom mouké. Pierre. Plus tard, sur le plus tard. Pardon, nous allons prendre sur le nom psychosèse. Pierre dans le bis plus tard te. Au commis babo yo raté, au commis sous. Excusez-moi, mec, est-ce commis sous bien moi mbala ça c'est monté. Mais bien même ndenge zana Pierre moi musala au afungula la porte chef de police bisa naza prendre solo na yo. Aboyi ko solo na ya lebete. Naza vraiment c'est monté au solo nga plus tard. Bouma zo la papa nga za ki malamu tuzaki loka ba camarade. Oh nzambe na ngai. Poni mo kilango ko za mabe boy vraiment. Poni mo kilango ko za la vraiment. Oh méchant boy. Landa boke binyoso. Par goût me glodi ezokeni malembe. Oh. Zambe na galanda. Mwana mwasi yeo. Deme na butu makasi. Nana yokele mawa. Nani ayokele mawa. Jarol makaya jamak tuna nango juste. Nana boke binyoso. Oh. Mwana mwasi azokele malembe. Deme yo la belle fille ayemba ape kitoko. Aye na mboka ngoka sike ba problème pe koti. Aye ko lisko anglais malama komi ko lo ba anglais moi bien, akomo lo ba anglais bien. Azo kene malembe. Mais akina bato mo pe na sima wala bato tambola na bango. Nani ayo ke la deme mawa. Bile mwana mwasi vi na yeme me ezaki na ngona passe na village. Mais di mo na village ko tazaki ne mo bien parce que na ko vana ne azo yembela ne igwe. Et na sima na ngona fo ba ko tiki ba wa memela igwe mo ba fruyer palier. Abona ko profiter na ko lia mo malamu pembe na igwe. Mais sikoyo et comme il est ma bien mingi parce que awa aye na ville mais comme si na problème monika moi car moi va na ngwana bien na la ta awa pour bouter ko ragbe mi azobi ala la ta awa azala nde côté awa nana sungaye azala nde côté na mboga ngo. Oh la na bo kebi nyoso ba yakuza mo ba telemi ya oui obi ya malembe to pusa malembe na ya malem yo shh kambanga yo na chubo mbili bo mangate to bo mayote to bo yo shh kambanga to bo mayote to se penser mwana mwasa bani mbangu beme la na okebi nyoso ba criminel pe ba kima bi na ba loi ya ba violence faite à la femme ezala mboka na meka na ya resana soki 20 ans de prison pamba ba criminel ba kimaki. Moi moi c'est même comme ko tambola ka boya comme ko telengana ko ngai kana ko waya na mboka obi me pamba ka boye a okende wapi yeku ayeba ta mutu mote na Lagos ayeba ta mutu diawa awuti na fin foko na village ya Katanga o ezaki nde passé le na boke binyoso o na nango tozomona obi me ozali ovie okito grand frère ya Brume. Attends, on a bien maintenant chérie moi qui te peut mener Isaac sans doute chérie là kota marraine kota bien mais au vieux avant qu'on se pela mais moi c'est des meilleurs Isaac ni est-ce pas qui place mon retourner au juste bien mais sou que comment qui déranger crépi oh Isaac passe l'autre a besoin là qui ne va plus à mon niveau vraiment au vieux oui tonton au vieux là qui garçon bon manga tonton au vieux là yo yo lisusu ramlama la ndaba bokebi nyoso ezaki ne pasi yo bime mwana mwasa monika muto fani we amega boilan allo na moni mwana mwasa na sikoyo wiki na moni ka sikoyo okay de salambangu wa inspecteur oui nazana okay la ndana boke tungezea mwana mwasa yemte bomba papa na ngai. Bime mwana mwasa lingake ne senga aide amona ki mutu mwana voiture amoni bele benzo aneza kinde ovie aye ko senga aide
mais si maintenant Kimi Ovier a bengi inspecteur mon ça bien nzala sur la ngona ki basula mbango bele boye vraiment oh mais ba bengi inspecteur ba signaler inspecteur place ba côté le moi ça zalaki ba expliquer inspecteur place ngo inspecteur la police et ko suka bonda se filmer zo kendi wapi 100 jours dans la jungle deuxième partie le suka makambo moi c'est ça qui est passé bien sûr azalaki belle bien sûr ayembaka bien oui mais azalaki na passe on est côté lengana akomi ka bien mena bilamba na moko oh et comme là que me lokola antibal bato bakoma kasa oto ezalaki peut-être antibal ke alata ngo supo poso ba beti masasi ezwa ete to so ba beti masasi ekota te akufa te nzo ezalaki na zaki nde place wakende azanga pe bilamba ko changer azalaki na pasi mais pendant que tu as malé ya bisa so bête na mbonzi na ndenge moya wasakana te na na boke binyoso oh zaki sans doute malewa oh tantine mbote bon après-midi bon après-midi ni yango pardon nazala nzala makasi pardon tanazala le côté on pardon voir depuis quelque chose on dit il est monté sunganga il pardonne le comment on le pardon lukela quelque chose ça va nanda ayeko singa bilo on lia oh nzambe na ngai mona mwasi tele bimaka makalo sala akazo biloko na bato bazaki na batubolo na bato bazaki na batibia na bato bazaki na maladie ndenge batiki abani ko sangisa sanga achanga na sachet yo o pesi nyengora eyo mama mbote nga mama na yo eyo yo ni na sama alobi sana nzala azanzala ngande mfana pesa bila olia eza na mbala suka na bisa yo kombo desele pona yo moko eza desele pona poso omeki susu na ko longola msala pesa nga yako yo mita longola misera da zoto na yo biloko na ngai bambona ngai na pesa yo longola te longola mabo makolo mi bale longola avanga na papola mama limsera na zanza na makasi obone na ngai na mama yo longola oh ça qui ne passe si bien mais maman le bête biloko ya bon oh maman tika pesa plan moko na futo mbongo na pesa plan moko oh zolia sikoyo no futi ngambo te oh lia mois passé au futa na noté na ko futa on yoso lelo o chele plan moko na ko futa ça va au chezi merci beaucoup tonton merci vraiment merci nzama pambola vraiment pambola yo na ba koko na bino ba buka na minu zonga nzama pambola yo bien moi mwasi azangi maloba nzamba pambola yo moi c'est kitoko boye nako simplement ko informer mutozo ezali testament ya monsieur Okito akufaki this is in accordance with the deceased directive o ezali vraiment en accord avec ma directive ya yemoko de fait na biso rights have been completed so après de 40 jours après enterrement ya to tanga testament na ye landa l'avanci testament yango na enveloppe Monsieur Ovier tambu sango mutu nyosa mona kezali testament tela avocat salanga mbangu to vana wote to perdre temps nyoso awa te bien sûr siko kene mbangu na matala na makasa mbangu agree to that No, I disagree with him. ngai est-ce que vous d'accord que nous sommes d'accord yo komi na ngwa na pesa biso mbeko awa eyo Ovier okomi na ngo avocat maman calme bien mon collègue il va t'en testament et papa na bango chief Ruben testament ezali papa na biso ribe okita komaka aba kufa ko bi compagnie na nyoso on the 14th day of April abaki na 2006 14e jour ya avril 2010 to write here. It is my will that all my houses, eza souhait na ngai wherever they may be under the ete biloko na ngai nyonso be transferred epesa mai pa mwana ngai mwana nini it is my will that eza all my souhait na ngai ete biloko na ngai nyonso be under the sun be eza transferred to my epesa mai pa mwana ngai Ovier Okito nzambe na ngai abomination ndene kosala boye mwana mutu moko hérité biloko nyonso papa na ye esalamaka te s'il vous plaît est-ce que na sala kona attention na bilo tala bongo ndeko na ye bongo biso ba membre ya famille mais bongo ndeko na biso tona ko yoka passe para ye donc mwana o Ovier nyonso mama est-ce na kona attention nango te ko ba papa attention te zo ba
réussi comme ça na besoin oui. Oh ezali ndeko na kata mtakoma ki testament. Ndeko na kata mtakoma ki testament oui. Est-ce que je peux avoir votre attention? Quelle attention? Intention to attention. Buzoba. Ezaki n'est pas si. Bien biloko nyonso ba pesa ngo bele me ovie nyonso ba pesa ngo ovie. Nyonso richesse nyonso pa petit pa ya ovie. Grand frère. Ozaki na mutu mo azanga tina mama mila masanga trop milangwa pa pamba. Ah. Landa. Ambote yaya, ambote. Bime ovia comme fier makasi. Mtoto la match bime a changer la chaîne. Oh, mais pas na sali boy. Hein, ovie. Na koso na no mwa mke? Bro, you haven't told me. Oyebi singa te pona yusinga na tika ko sala sulu na compagnie. Bro, man, Boom. I'm so daft. Est-ce que ça pour moi makasi? I don't understand. Na comprendre yote? Okay. Ça va. Well, I asked you to stop. Na lobaki yo tika ko sala msala ngai. Na compagnie. Pote ngai. No longer need. Na nazo na posta na yote na compagnie ngai na longola ya msala. Why? Kwa nini? What did I do? Unasema nini? Ozo kokotuna ngai bituna je buzo bate. Buzo. Information. Tika pour ton information. All the other cars except mine is sold off. Na esi na lobi ba biloko nyonso na ba voiture nyonso sauf ya ngai etekama. Next time, Atika na bisayo. I'll be moving into the new house. Ngazo ke ndako asika ona sombi. I better start looking for Et puis ndako zo mona oyo. because I am calling. Nazo coopérer na batu mobo ba ko futela ngo awa. Donc yo faut longwa déjà ndako oyo. Eh, You have to think very fast. il faut raisonner mbangu. Pote, How does it look for you to be nazo na posa to kansete ngai. Na linga kayo. Oui nazo mona. Eh. Bimila na ko kebi nyonso. O vie pour ko sala ndeko le boy vraiment. O vie. Bime brume anasu ne lokote. O vie. Bime brume na testament batikele le monter. Biso tu bi pour ne sala mi boy. Parce que papa na biso akanisa ke te brume akufaka. Papa na biso akanisa ke te brume déjà akufaki. Et sikoyo brume yako mwana na retard. Jour brume mona ni lobi na mamba mako mo quelques jours papa na biso akufi. Papa zo tante ko banda ko matesama na ye. Ah, s'il vous plaît, ne regarde mninga na ngai sunga ngai. Oza ovie. Ovie. You know my condition. Oyebi condition nga malamu. Do the best you can. Sala numéro osunga ngai pardon za masa na yo. Tala, omo. You're going to get me O pesa nga kanda makasi. What's the meaning of that? Makabisa nyo bani yango. How can you barge in on me? Kwani zo ko tanga nga se prezo ko be se pesa na I lisuma. told you that I have tried my best. Na biso na meki de le meilleur ko sunga yo. That I should still try my best. Na meki déjà. What else do you want me to do? Oza sona pona na sa ilo ni yango. Try my best. Eh na meki déjà le meilleur na ngai. Ovie s'il vous plaît, ko sala beauté. What's the matter with you? Ni nango na yo. Am I the only Est-ce que na liste camarade camarades zona yeke le sunga pe ke luka pe na camarade mususu. Ngai fana sunga vino mbiana sunga 100%. Ovie. pals? Oza vraiment mutu momo. Best of power. Pone ko za boy vraiment. Nebisa yo. Tell me where it is written that best of pals. Yebisa ngai ndeni wapte ko mama eto tetu za ba meilleur ami ete ngai fana sunga yo. I understand. Si vous pouvez comprendre. Mais quand comprendre. Assist me. Ah aider ngai na likambo. This money. Naza na posa mbogo pardon. Money. Na yebi ko za na mbongo. Pone za mabongo makasi boy. Pone za mabongo makasi boy. Ovie. What did you Outo no bani nango sikoyo. mean? Ngai Ovio. ovie okito. Type. Maboko makasi. After all, Après tout ce que na sali pona yo. Don't. Ah peut-être zanga moins rare ya maloba bona zanga na poster this is all right. I have had enough na jane assez pona yo. now. Sikoyo. Kindly be. Gentiment telema lokola mwa mbali ya malamu pe longwa awa. Omo kam. Ozo benga na ngai. Oui, omo. Read my lips. Tanga mambebo na ngai. Is over. Esili nga na yo. Aha. It's like you're forgetting. Ezali tozo bosa na quelque chose. You know what I mean. Oyebi na loba. And I mean it. Et puis na la série pour na ngo. Ozo bosa na. Mwa mbali okoma na omo. Masa ya ovie. Aha. Omo. I know what's on your mind. Na yebi neza mémoire na yo wana. Try. Kasi ko meka ngote. Don't even think about Ko kanisa ta mpo na ngote. it. That's my candidate. Yango neza conseil na ngai. Now, Sikoyo. leave my presence Telema pa longwa na présence na ngai. of my life. Et puis longwa na fina ngai libela libela. Ça va? Na okay na ngai. I'll go. Na okay na ngai. It's okay. Ça va? Mais au moins le bête na yebi quelque chose. Kobo santi na yebi quelque chose. Au moins le bête na yebi quelque chose. Au vient le bête na yebi to yebi quelque chose mais comme meka ngote. Et il y a qu'on va venir juste. Là na boke binyo son. Ezo ke ni wapi RBI bi bevovi. Na makadi imparti belé.
Et comme il y a un pizza Benagaï. On veut comment ça l'appelle? Yes, Oui. I have a job. Nazana musala mo pona bino. Landa alobeta zana musala mo pona bango. Bato manandi o sisa ngona yango landa boke binyoso. Ala ba chapeau ba charisme bele landa boke binyoso. Au moyen nzambe Benagaï, au moyen master Ovier. Eh monsieur, landa tremblement. Ba beta ke be me bala loboko. Bali ya loboko. Criminel ngo ifala beta ebale vuma ya ata mutu te mutema va kufa mamo abeti ya loboko akimi na mbangu oyo kotobe me brume brumo kito ndeko na longole ya musala ala bisu kalamita azo longwane ne bela ndako yo alo kwa ndia place okevanda abenga na ye mbote monsieur Pierre ayaki sizo oh Pierre mbote na pesa mbote monsieur Pierre ni nango. Zanga naza posa sulane. Ni nango. Naza posa na lo ba mom ke ya boy. Na vie mo bimba. Ko meka jamais ko déranger ngata ozo pema. Ça va. Il désolé. Et le gars mais comme si Pierre was na quelque chose à ko lobela moi mobale. Asa na posa sulana moi mobale mais moi mobale ozo permettre. Ozo pese tante à loba. Mais mais ça pour yoka lingana no yoka mutu ato leki na mbongo c'était ce que mutazana posa solano izaka azana posa beto matolo tozana posa singo quelque chose té akoko zana posa solana yo mais peut-être pas un message moins important pour la yo peut-être nzambe après ça ken doto mo bo révélation mo malamu pour la yo yoka inano pesa elito yoka inano beme bruma kangi bilamba na nyoso bilo na nyoso da bengani na ndako olobeti na kanga bilo na nyoso. Hein? Na kangi nyoso bilamba na nyoso landa azwaki ka photo bien mais brume azwi photo papa na bango avec tika na photo na ta photo hein ça va abebeti azwa ne fils que photo ya papa vraiment au revoir. Avec bien que papa n'a tiqué l'autre dans le testament là, maintenant son fils qui ata ne fils qui ata photo na qui n'a se souvenir ata pona yé nata na kayata na photo yo ne ba j'avais un papa on a qui merveilleux na mokilo mobimba papa wana ko linganga makasi papa to na ko sola malamu lokola ba camarade ezaki pasi mais pour ni ovia ko za mutema bebe vraiment pour na ko yinande ko na makasi boy vraiment biloko batike le vraiment atako to papa koma ikombo te na kati mo benga ndeko yo si pena sunga yo monsieur te ko simba te oh na bi ko simba te oh bébé Pierre azana posa mika ko sunga brume brume azo comprendre te juste Pierre azana posa a solane quelque chose a expliquer quelque chose mais brume azo perdre sa étante azo perdre sa étante nzambe na ngai e ko suka bonzo keni wapi 100 days in the jungle 100 jours dans la jungle brume ningisa ye mutu. Plutôt Pierre aningisa kimutu. Oh nanango susu. Oh yo nani yango langa boke binyoso. Eza brume kito. Ah. Junior CD. Kokodiko comment sera ba CD to landa boke binyoso Junior CD na bomba ba cela kitoko pe elengi. Oh. Téléphone comme sonné. Téléphone a sonné. Oh. Nanango susu. Allô? Yes. Oui. Yeah, this is Wingai Brume Okito. I know who I'm speaking. Est-ce que la banana bengai? Sorry? Désolé? La nana boke binyoso. It's important. Et c'est important na yebi. And how did you get on? Mais ndino soki numéro na ngapi aussi ba information nyoso wapi? Aussi ba renseignement nyoso wapi? Yoka. To assess. Il faut na yeba na avant na évaluer pour évaluer makabozo lo bana so eza solo oui. Bien bye. Mutu mo be me abengi apito ribe oyo mwa mobale o. Brume ribe okito abengi. Alors bête neza boye na ba information mo boye pona yo. Mais Brume tuni ozi ba renseignement ngo wapi? Ozi ba information ngo wapi? Il faut na mona wana no. Na ye bozana ngo nani?
et puis aussi ba information so wapi oh nzambe na ngai mwana mwasi yeyo oh ezalaki pasi bime mwana mwasi yeyo azokende nga pasi demain ezalaki ne pasi ye ko atrouvaki mobali moya bien, atrouvaki mobali moko merveilleux mabrume akomo ya fiancé na ye parce que balingana ki déjà mais ezalaki pasi oh ah non non oh bime vie ya moto comme il est passé vie ya moto comme il est passé mais moi moi soto yebi malamu na village ezalaki malamu mais jour oh papa tindaki papa na biso kito tindaki ete kele ko selenga mo ji selenga mo mbango ton selenga mo faire na ji mais mela ngai era yebo ke PCJ papa na biso mama akoi aye okufa docteur asali la test docteur le bete papa okito akufi na poison ngo utaki na ji wana oya melake mais tozo bate ndenge ni poison ko utaki na kata ji wana est-ce que demain asala kengo tote mais pour ne sala qu'il kama boy vraiment yepé demain pour la ko bon vraiment moto bon nous allons les découvrir dans ce film avec Mr. Bell Blue Weather nouvelle idéologie nouvelle impact l'année demain va ni souci na quoi on dit matin bien aimé mais moto on a la voiture l'année la boke tout le monde est longué tout le monde a déjà oh ils allaient inspecter à la police tel est longué madame mais moi ça on tout lukati na banza zo mona ngate hein oui fana que bouile kamba moko mais inspecteur zo bete moi to zo lukayi wana kuna ku de ma vani souci on peut ça souci so ya nini souci na ya nzala za nango de ya place on la les ate demain we're looking for you. To lukayo I'm Inspector Adu from the Central Police. ngai inspecteur Adu na wutinas What are you doing here? station la police ça ni ngo ana zo mona Anyway, de toute façon you'll have to accompany il faut y a ngai na station la police me. Just need you for questions. tozala mpo totunduka mwa mituna lana bokebi nyonso bakangi demain I am asking lelo tuna yo pour la dernière fois mbala suka yebisa oyo yebi a propos ya liwa monsieur okito nga nasalaka oti na mposonaki masanga nete naza innocente but you are the one that served mais yo nde moto servaki evere moko ya masanga oyo ememaki ye na liwa nakoki jamais koboma ye famille ezalaki vraiment gentil makasi epa na ngai very nice to you. famille ezalaki gentil epa na yo yango nde ozala poso biso to ndima yango obomaki e What's wrong with you now? siko nini yango nini yango qu'est-ce qui ne va pas oh landa libumu oh nini yango yo ozo assemblée okufa nini yango deme sergent moi moi c'est ya songa to mema na clinique ya songa ngai oh malembe bimi na deme ko to bimi ekomi problème deme akwe ya perdre ce qui est émotion akwe ka boye a perdre nyonso oh mais pourquoi ça la boye pour na sali boye vraiment ezo ke no wapi mais comme déjà wapi ti wapi 100 jours dans la jungle 100 days in the jungle est-ce que patron azali fongo la porte Pierre yeyo inspecteur la police mais aye awa to bi Pierre asala ga wapi et puis il y a les nouveaux boss oh inspecteur oh musani nango bonne journée ni ne memi awa monsieur You're under arrest. ovie oza sous arrestation to yo kangayo akamwe nanda trouble naza sous arrestation pour nini unasali nango so comme la station la police okoye ba nyonso Let me remind you that na rappelé ete nyonso okolo basiko ekoko balukela okuna na bureau la police atoke mbangu Pierre kanga ba porte nyonso partout you better do that. osala kanga mo siko parce que yo pe tozokenda yo mpo nini eso okumi okoye ba nyonso kobanga te Now move it. toke Okay, let me go with it. oke nakena voiture nanga te tikaki mbambala no voiture ya la police eza libanda ozela yo toke mbangu ovie ezoka moza bayokanga ovie bime pourquoi bakanga ovie pourquoi est-ce que po abengani ndeko na ye ou bien po papa tikele richesse nyonso ou bien po aseni azani jeune boss aza boga oui moi j'aime beaucoup ovie aza bien mais asani nyongo juste pourquoi bayokanga ye lana ya bokebi nyonso inspecteur Do you know that I can make you est-ce que oyebi te nanga nakokangisa yo No. te nayebi te Instead,
Au contraire. be the one to be. Yo tokokanga tu tokodiembi kayo to bakota ne kulusu pona ne bomi papa na yo boko. Ozoye bango obomi papa na yo. Inspector, Inspecteur Okomi Liboma, what the hell are you talking mais de quoi est-ce que tu parles? I put it to you that you were the one that. Na yebi sote yonde mtu bumaki papa na yonde poisonaki masanga papa na yo. Which subsequently led to Oye memaki après les comptes memaki na liwana ye. the unsuccessful assassination attempt. Après avoir qu'on raté na assassination ya masa na yo moko no assassiner masa na At omo. this point, I would like to speak with my lawyer. Yawana ifana sona na avocat na ngai. I want him to file a Nazana posa avocat na ngai ayeba nyonso oyo zoko sina makambo. That won't be necessary. Eza nécessaire te. Your lawyer will be happy. Avocat na problème moko trop difficile yeba yango. inspector. Inspecteur. Is this a joke? Eza ba jeton yango. Man salangai. This is a deadly serious Oh, ezali sérieux, quand moko trop sérieux pe mortel. and attempted murder. Yo on attendait que bon massa na yo homo et puis inspecteur. Inspector, you can't charge J'aime ko jajika boy vraiment na kamneso. the court. You Boma, have evidence. mais ça na kata loi basenga pe ba preuve. We have more Tous on a plus que beaucoup d'évidence et beaucoup de preuves yo yebité. Des preuves déjà ya batumi balé. Des témoignages ya batumi balé. People who have followed Batongo ba uti ko lobanini basa banani yango. because I know this is Brume's hand. Pour ce goza vraiment kama brumete ndeko na brumete. Vous mazana écoute makala makamo. Premier témoin homo. Deuxième premier témoin. Homo yo master Ovie. Ouais, Ovie kamwe. going to testify against. Aux gens pour ça témoigner na miss na yo. Surprise, O surprise. kamo pour c'est presse. Yem da témoin homo to face na senga ko la opimela yangati. Deuxième témoin zali be Pierre. Ba niko beta lisolo la na bokem nyoso. La na bokem nyoso ndenge ezalaka. Ndenge nini Ovie abomi papa la ndenge na empoisonné ki masanga papa la ilanda bokem nyoso. Awo ezali mokolo be papa na tinda kama na mwasi oyo akele ko saile mo jimo ya kitoko. Landa Pierre azo kengela kama na mwasi mako demi pesa kitoko zo mo mwasi bonzenga siveshe na kota tala ba vitre. Na bokem nyoso. Nzo ne Pierre wana ko lula mo na mwasi makasi. Mbote. Aniko luka quelque chose. Ni nango zo luka kuna. Oh, ozo luka ni yango juste. Lenda. Yeah. Oluka ni yango. Yes. Oui. Man, could you please go up to my room and see? Kena chambre. Au moins quand moi elongo na tiki wana likolo. Ah, yes solo. S'il vous plaît, ça vous m'embambang. Lenda boke binyoso. Atinda ki yanso atiki mo ke elongo mo na chambre na likolo wana. Oh. Lenda boke abani ko bizala ka nzambe nga bimisi ni yango mandudi ndi teni yango. Abani ko china kata ji. Yende mutampoisona kango. Pierre azo mwana nyoso. Mutoza mutu babe. Pierre libanda wana ko mwana nyoso. Ezaki mal nécessaire. Abalolo yango pe bien ningisa ma bien. Lenda. Mais moi moi ça écoute Lenda ko kabinyo. Oh monsieur. Osi nyango. Te le côté. I mean, I was just helping you. Na me ngo singa na balolo yango malam pona yo. Thank you. Merci beaucoup. Ah de rien. Teach you how to be. Vraiment, il faut la zone pour tant que ça au salon même prochainement tant que ça gagne. Et Pierre azo mona nyoso Pierre mo nyoso. I didn't see the girl. Angana moni vraiment le rotina ngate. OK, ça va. OK, ça va. Ah, ça va. Bimilanda a réussi la mission. Mais moi c'est pour abimisa na camion sauter la mission à la police. Pour na bimi azaki na ba preuve na déjà. Azaki na ba preuve pour na no ba kite nyoso. Mais fala no beta yako okuta mo mutu. I do not first understand what Nebiso. they do. Na ebete Until the day Oga come down, jusqu'à ce que they go say, Okutosi say na president. babete deme mta mposa ki masanga na eta neske ngana mwana ka nyos na miso ngai deme tem ta saki poa makamela sala Oga Brume. patron vient de mta chela ki papa na ngoma se poisson na masanga oui yes sir vraiment Come police station, go tell Oga inspector. la na boke minyaso OK ça va mais pour les bonheurs ça te bana kala nesa pour les bisengate yo oh yo pe abane ko yebiso bana ka so bondi le patron na solo na bana ko éviter Landa yé ko ko yoka abatu ovie Die a disastrous. yo vraiment ko kufa liwa moko vraiment désastreux yo Now make sure I press for this case. na ko sa sire te ka o e fina na vraiment ba diembi ko ta ko diembi ka yo Whichever way it comes, nyo so ko le ba vraiment certainly enjoy. certainement la CP makasi Now let me tell tu you. as quelque chose
ba raison oyo esali tena sala oyo nasalaki From the way things ndenge makambo manenge okende it was obvious. ezalaki clair ete papa na biso mpaka wana alingaki yo makasi plus detestaki ngai You were the hard working son. yo ozalaki mutu moko otravaka makasi courageux I was the one. So what ngai ezalaki fatigue sikoyo ezalaki fote ngai nini yo kana bisa yo mpona yango made me realize that it was going to naye koyeba ete soki akufa kopesa yo nyonso na ye epe atikela ngai eloko te get you out of esengelaki nasala quelque chose yango nalobaki na posa na elimine yo this fool. kasi zoba oyo omo Pastor messed up. abebisolaka nanga nyonso We all thought you were dead. biso tokanisa kodo yo okufaki And just as I thought, epi kaka ndenge nakanisaki mpe man had no option but to rewrite the will in my papa azalaki na shoi te akomi susu testament na faveur na ngai akomaki mabandelaki testament nyonso apesi ngai nyonso parce que ayebaki yo okufa déjà thoughts about making you disappear a second time. etangi ozongi boye nazalaki na mposa nabomisa yo susu me nalobi te te nabomisa yo te I had only one nazalaki na shoi moko in order to stop the old. mpo napekisa papa bandela susu to lokoma testament na yo na faveur na yo I had to kill esengelaki naboma papa na biso esengelaki naboma ye so ever. akele I am happy to die. nasepelanga nakufa sikoyo mposi kokufa eza malamu ke kobondela yo oyokelanga mawa me eza foti na nia ndenge eza foti na ngai te papa nde kolinganga makasi ayo nana bokebi bakomi kobunda o te na la polisi bakika makambo boye te All that couldn't stop your father from dying. yango epekisi papa na yo te akufa me yo oza mutu mabe oza mutu oyokanga maka o nzambe na ngai pierre pa elaki yo omona yo Pray that bakopandre ata opandre because if you do, salango malamu we will surely continue. po sokosalango te Get it this time around. I'll eat you raw. neza soki nga namoni si na mboko to balibere yo nayebi so nakolia yo ya mobesi nakopotana nga nakufo yaya kanga zoba oyo kanga zoba oyo bien bakangi yo vie azalaki mutu mabe mebe me deme azalaki akomaki mpe kose défendre mo moke jour wanaki kosangisa ji Inspector, I really don't know how. oh vraiment inspecteur merci Don't worry, someday I'll let you ne t'en fais pas I really like to know how. unasepeli makasi vraiment merci mosala malamu na obozelezo lobi ifo ya lobi na cour lobi yaka na cour tosisa makambo nyonso Are you okay? ça va bien Yes. oui I was just wondering how. nazokamoka ndenge na ya susu na kati ya ndeni mpe bato bakozala bato bamotema mabe vraiment ndeko nanga bomi papa na biso moko You're right. oza na raison ezalaka bo Can't imagine that oko jamais koimagine yango you want to take oh vie vraiment bomi papa na biso poison and die. oh vie vraiment kaka ndeko nanga moko oyo Ordinary will. kaka mpo na testament kaka simple oyo But my joy is that the long esenga nanga eza ete nzambe aspesi oyo elonga ok kobanga te ok merci lobi landa na bokebi nyonso mwana mwasi oyo beme deme akokaki mpe koexplike epai ya inspecteur ete ndenge eza boye jour na banaye kosangisa masanga nayebi te na mwana pete place batiaki poison mais naye kokuta mesi ovio anaye kobalusa mpe masanga wana wi nini yango susu otala nga boye nini yango na miso boye nini yango estce oza na poso ozala mwasi na ngai landa veux-tu être ma femme atunaki ye oh est-ce que c'est sérieux oui c'est trop sérieux oui landa deme baopropose na libala oui nandimi bageste d'amour bien que dema utani na kata zamba kuna nayebaki yango matangisela bango yango mutu abotama nango oh ezalaki pasi deme nzembo ya kitoko ya deme okomaki nde koyemba deme libala mpe yaka te eye deme asali mariage epai ya okito mwa mobali obume okwito na moto mbongo ebele atikali na biloko nyonso papa na ye arécupere nyonso papa na ye azongi na richesse na ye nyonso babalani bileme légalement ezalaki nde jour ya libala bapense ebele bato ndenge na ndenge bazalaki ibrahim defus papa na efami mpe azalaki trésor kalus mpe azalaki ezalaki kitoko mpe elengi nzambe na ngai landa na bokebi nyonso bandaki kosala na pose ndenge na ndenge bime en fin de compte mwana mobali oyo aretrouve nyonso oyo aye wi ezalaki foti sikoyo ya nani toloba mais papa na biso mpe bien ke mwana wato okoza ata mwana moko aza bien te azaza mpe zoba to nini yango mais du moins
kosala injustice te linga bango nyonso bunda kaka en tant que papa opesa bango